Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bien Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozo Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout monde ni ciao. Bonjour, bonjour, bande copé balandi Tindika Tindika télévision ezabongo wabino Katia Voka bo mesano toujours kozwa ba news na chaîne Tindika Tindika télévision balobi yangonde makambu yangonde actualité yangonde ezopesa vraiment ba information ya bien tozo kende vraiment na lomba ou pe na ba actualité o eza ko se passer na Congo na ko lekisa bongo toza ko pesa mbote na ba boss ba kolo chaîne Tindika Tindika télévision a papi Kelina Rifin qui sombe wana na moni Richard Ilonga triple code difficile à déverrouiller depuis Paris pourquoi pas na Shell ou tête prête à Londres Tozana Jeffer Mikwete donc analyste politique tozo mais un peu ko solo la naie le quoi il pas le bara bien de te ko kutane na micro na biso Tindika Tindika télévision to meka ko solo la non pe li solo yango bo meka pe ko kana ba point de vie pardon ya moko na moko soki ezanini tozana ta consultation actualité za ka moko wana na opesa mwana mboka mbote to bandasiko masolo to décortiquer yango to sala ba analyse na biso selon biso ndenge to travail. Bonjour Jeffer. Bonjour mwana mboka Katia Voka Amarula. Bonjour na ba fidèle abonné ya Tindika Tindika télévision. Balobi Tindika Tindika télévision l'unique chaîne où informera ba diaspora en temps réel et puis avec toute impartialité. Awa traitement information avec côté toute tendance politique. Awa ba émission politique nous c'est les caractères avec impartialité. Pour la communiquer un peu que tombola kita ya mboka na biso. Merci beaucoup pour nous au Pessinga Katia Voka. Puis mbote mingi na ba administrateur nyonso ya Tindika télévision mais c'est Rifin qui sont bena papi Kelly na pesi mbote. OK, merci. On est ce que émission bandit to beta masolo la consultation. To moni chef de l'état ndenge azo benga ba tout ezalaki non te po ozalaki pe na Brazza consultation mususu akende kokutana na président ya Brazza ye pe na Kinshasa bandi ko yamba lobi ya mbaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba na bitende ko Jeffer étant qui analyste place wana so ko lobani. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store na ba produit alimentaire oya Eden Store yango de secret ya cuisine ya mama congolaise eh oui nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store. Omoni pour ngai personnellement na saluer na nous esprit animateur chef de l'État pour nous communiquer l'ikanis il y a consultation nationale. Tu sais et belé on a tous traité Fati de tous les mots. Babengi charlatan, babengi lilingi apamba, babengi oh
Fatia Zaki aza animé l'esprit qui militantisme. Un militant antique à l'ikamuté soka comme na soka objectif na été. Yango le to moni yango à travers consultation nationale. Pourquoi je dis ça? Non, Kabila aza mutu oyo a dirigé pendant 18 ans. Aza jusqu'à na pouvoir na maboko na ye. Aiba stratégie nyo sopona ko ko isa quiconque au hôtel étant présent na mboka na biso. Fatia connaissance est là. Pour pas avant plus de 38 ans de lutte. Il n'a pas parlé de Etienne Tshisekedi de Mulumba. Il y a une politique qui a bien. Il a compris quoi? Pour la conquérir le pouvoir, parce que but objectif de la partie politique nous a dit conquérir le pouvoir et puis conserver aussi longtemps qu'il peut ou qu'il soit. Félix attaque non. L'étape autocommun, le pays va très mal. Le pays est en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit maintenant, premièrement, donc il y a une élection avec ou sans machine à voter. Et là, on va te comprendre que non, si tu as une élection pour machine à voter, et on a une prolongation, et on peut ça sur moi entre guillemets, ce qui passe à moi Joseph Kabila, on dit ça sur la kit. Les soucis majeurs de tous les Congolais, c'était quoi? Comment on a les soucis éloignés? Joseph Kabila étant un magistrat suprême, alors on place parce que 18 ans à l'écart, 18 ans, on a torture. Il y a persécution, il y a banzala, il y a mignoko, il y a maïzate, courant zate, foufou oyo. Et le lot pour mela, natanga ya Kabila, pour mela tina maki. Et ça qui tout un lix. Pourquoi m'tamelika tina bataka mili comme ça, voisin à boire que liembasu. Ozomona, mais avec avènement ya Fatim a décomplexé biso biloko wana. Donc ce que yo moko lingi au meli tia rouge. Mais ce que tia rouge na meli langa tia miliki. Mais à l'époque, pour me la tia mili qui va tirer un qui permet en tout cas Ezaki tout un luxe. Mais avec l'avènement de Fati, tout le monde que non, Makambu est comme il faut changer. Il a compris que la seule façon, tout moyen que l'on a Kabila dans le pouvoir, Ezali, qu'on a mécanisme, Ezaki, si on a proposé une machine à voter. Baroboya. Oh, tu as une élection, et même la prolongation. Tu as un dialogue. Et qu'est-ce que Kabila Tikali a géré beaucoup de série à 1 plus 4. Mais Félix a compris, tu es traître. Oh, à trahir un accord à Genève. Il y a compris que noter. Ce ne sont pas les accords qui peuvent diriger un pays. Oui, oui. Ce ne sont pas les accords qui peuvent diriger un pays. Et là, quand diriger un pays, constitution, mais bien qu'on lit Kunzi. Babi, nous avons décidé de la loi. La loi, les a régis dans la constitution. Il faut comprendre que noter. Si c'est pas Congolais, il faut mon amour que je veux Kabila à l'ongwa, pour être à l'aise. Pour être à l'aise. Andimi, Babi ngaye traître. Pour un accord américain noter. Tout ça à Genève, mais quel est l'idéal aux institutions à Genève? Pour nous, ce que Zagini va boycotter, machine à voter, tout que les Bamarambe, Kabila Rotikala, pour Martin Fayulu, Banani, Bazwa, Bapose. Il y a combat, non. Nous avons aucun cas qui a des conditions, Joseph Kabila, et pour tout à l'endengeni et Rosuka. Voilà, c'est la chose qui a été faite, et ça l'a mis, et puis tout le monde élection, voilà. A gagné l'élection, lobby, et les Linga Pamba, puisqu'il y a une majorité. Et c'est là qu'il a une constitution, c'est la coalition. Attaque aussi surtout une cohabitation et aux alapas mingi. Il a regardé qu'à président de la République et les alapas mingi pour les années de cara. Oh, quand on met sous société l'écolo, marteau l'écolo, c'était oh, les alapas qui déjà monté à Congolais. Andimi coalition. Si on dit qui coalition, Félix est un rangeur. Asa n'importe qui est dans la politique dans biso. Abanda ko kana makase pour papa ne da kondo Etienne Tshisekedi azaki déjà wana. Mais il y a azaki na 4 écoles de formation politique Etienne Tshisekedi. Azaki na ba stratégie nyonso. Avec noté na politique faut na plan d'attaque. Il y a contre-attaque et puis plan ya repli. Tant que 5 repli, il faut appeler na plan repli. Et puis ba repliera ka pas bateau PC adversaire mu Congo. Ba repliera tout en gardant elongi place nini adversaire azali. Yango Félix atabité. Bato o pona ko contourner bango bezanini. Nandi matoke na coalition. Tant que na coalition ça dit na infiltrer bango. Bango va comprendre qui ja Fati té. Or Fati ngana bengaye les plus grands mercenaires. Fati a gagné la coalition pour a gagné comme nani ko infiltrer bango ayeba. Kabila a prévoir nini. Kabila lengi nini. A combattre Kabila soutenu a garder kaka a continuer toujours ko garder majorité. Pour majorité na lopé ça yeba ndingisa et lopé c'est pouvoir na makambu ebele. Avant de bango 2 ans, ayo comprendre bango. Abeti ba baje belé et kangi bango ba meka pe koninga ata bon. Na kena bango oyo prestation ba serment. Ya ba juge. Au moins place là ki bango abi bon. Ba te belé ba noter illégitimité zali, oté boy abi bon. Ba juge ba ko prêter serment azana ba prérogative d'être chef de l'état. Oui oui. Yemo koni azana une institution. Donc
ne to mona kao sena ne to mona kao ba ku constitution papa mama yemoko nanu asa institution donc yeso ka porte place ozomona omona assemblée nationale ozomona nyonso eza na kati na ye abina ko sa ndeni il faut infiltrer bato ba ke biso ba Congo to ninga Félix Antoine Tshisekedi to tindaki comme étant un infiltré na kati ya FCC donc na kati ya coalition na pona nga facha zaki infiltré na biso aki a comprendre stratégie na ko sa poto déboulon mama tango le baka déboulon na jana bato ba comprendre ka été donc pour ko déboulon il faut zana na clé oye ba no nini boulon oyo kanga makasi clé oyo kanga makasi il faut na tsango na mafuta oui apoko tsa mafuta e ko lemisa ngata ko beta ka bola sa na déboulonner yango voilà pourquoi ayaki na kati bango akoti a comprendre stratégie na bango accompagner que non Kabila c'est un malin Kabila c'est un militaire Kabila lo ba na discours na ye aya na pouvoir comme étant militaire a rolongana ti militaire mais tu es militaire azali militaire sika makamte 5% massa c'est ça nini et beta facha uti na parti moi ba socialiste a rolinga te que non massa c'est beta lisusu peuple akufa lisusu makile tanga lisusu makile zo tanga déjà trop na beni et tanga lisusu awana capitale pe que no pana lisusu abi non to ndimi to kende bongo to cohabiter to ça la coalition Salemi voilà qui a comprendre stratégie ya FCC aye ko sali sa prestation de serment ba juge bango ba boycotter quoi que notre émission toute la majorité surtout boycotter ngo e ko sala e passe or ba benga ngo hémicycle de palais du peuple a répondre présent et puis ba juge ba prêter serment ndenge et seigneur allez ayo comprendre voilà na koloba imagine un message un discours de 6 ou 7 minutes et perturber bango tout le monde combien de réunions à Kingakati plus de 10 réunions na Kingakati pourquoi parce que ils ont été perturbés dans annonce car un message que le chef d'État va parler et créer par réunion et créer par retraite politique et créer par bimisi bambongo pour que nous kabolo 300 000 dollars na ba jeep facha abunda jusqu'à là azobunda seul contre tous mais mutongo no kamo yuza otika na 10 pions ngatika kana 2 pions mais obanga ngane ni mtu sana 10 pions yo ko tshunenga ta musata 2 pions na liyo bu yo ko tika mamoda mais facha comprendre bango bia bana bango faible mais bazo pesa impression de baza makasi na koloba to mona kibiso ni somo konza lobaki étant que le garant de la nation abika noté na ko wana ba discours oyo ko panza te na ko ba discours oyo pesa moto te parce que population na peuple na nganda ko souffrir parce que facha ozali na sécurité abité ngana on pas ya peuple a marche abine ba bambaka bat mabanga azaba gaz lacrymogène abi ndenge ba militant musu ba kufa na ba balle perdu abi eloko na ezonga susu na pendant que ngana za na bokonzi nozali kam oyo e rozala impossible na koshwana nation to mona ki ba retomber na et puis Facha sali un responsable a sali plutôt un discours très responsable il a utilisé il a employé des mots qu'il fallait oui abi vu makamunenge zokende dès la semaine prochaine na ko entamer processus ya consultation toyebi consultation biso nyonso tutanga na toyebi loko ningo ba tango yoko tala munganga abandi ko tuna yoti consulter ozoyoka ndenge nini nazo comprendre te soki mutu azoloba na musika na oyoka eminence moi soki te musika na moni mais na moni moi flou moi bo yesko a comprendre soki azoyoka moi muke soki azomoni moi flou na ngai babino mo comment ko ba eza boza ba miso biko noté batazo consulter ezaka bat oyo ba travailler na ba régime le cas qui 1 + 4 ba bemba bat nyoso wana ba mosengo za bato alieki ba bonga Kabila ba mukuna oui alinga nini Facha travailler na noté aïba non mais attends est-ce que le problème c'était quoi le problème c'était pour Joseph Kabila tous les problèmes ils bat oyo ba ndeko ya verrier akoyo kabango Facha c'est un intellectuel puis c'est un sage homme balwaka toute autorité vient de dire nzambe yema bi pourquoi linga ke Facha za na place wana APC sagesse azwaki ba mo ezebela ko koloba akoma maman ko non je convoque tam sous le dialogue ma bi que non donc na consultation c'était pourquoi ayoka mutu ça dans niveau koyoka mutu donc après un niveau moi sagesse moko ya ko analyser par rapport à makamwe sosoba chose qui était impossible chose qui a été mal comprise par tout le monde mais tout le monde va grand leader politique tout le monde va grand leader religieux va répondre dans la consultation. Merci bande ko la biso catholique pe ba boyaki balobaki pouvoir eza maman moi j'ai toujours dit au moni ba tuneti ya ba catholique on ce sont des gens de troubles faits baza ba troubles faits au moni ngai soki na kaboni na mutu place mutu wana zali ngana kiko ya na ngate pour que non ngana mutu wana esimba kate alors na kokiko ya place wana te bango basa bata liboso boycotaka liboso élection il y a 2011
Baye ko boye ba résultat papa Etienne c'est ce que ba boyaki. Baye ko boye auto et biso to yebi mutu aleka ki to tinda ki soki plus de 60 mars to yebi mutu oyo a gagné ki élection et ça qui Martin Fayulu pona bango ba résultat ba pesa ki ça ba résultat moko et ça non fondé pona biso to senga ki bango ba senga ki na bango ba na ba preuve. Et ça na ba ndeko ya société civile, ça na ba ndeko ya confession religieuse catholique ba koka ko ya na ba preuve. Les lots autant que comme la ère consultation bango na ba. Donc ça va tout le faire. Ba na ba position fixée. Tout le monde s'en attend que non, l'église catholique, ça parle de travailler dans les colons. Oui. L'église catholique, ça va contribuer à la déstabilisation de la vie de niveau de Mosengo passé à Aliambonga Kabila. Mosengo passé à Kabila médiocre. Mais, aux Obenga qui nous médiocre, voilà que vraiment un mboka à conquérir le pouvoir. Mais tout sungai à garder, à conserver le plus vite, le plus longtemps que possible. Surtout que non. Mutu qui est médiocre, tout ça n'a pas ça longue. Mais pouvoir y a beaucoup à mboka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout soutenir, il y a des choses à mboka. Pour le bagage, je sais que société douteuse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Soutenons celui qui a la nationalité originaire. Parce que bon, on a dit que le bloc on est allé bisoter. Mais gloire à Dieu, tout le monde y bango ba na consultation maman. Est-ce que sous Kabila to ko vana to fani ana balabala boy, au salle émission bo. Et c'est quelque chose d'impossible. Et puis à ma grande surprise, au Kenya la prestation de serment maman ka cerveau kana bisayo. Natelemi à 10 mètres na mokonzi ya mboka. Félix Antoine, non talebo à 10 mètres, je vous dis non mais tout na est-ce que n'importe ya Kabila, les journalistes sont côté le matin na boui. Na moni cameraman na bino atindika Junior Mboui. Ko kita tina se et si ka banda ko prester serment. On a télé azo filmer abi ah est-ce que sous Kabila Junior ko koma wana mukamate. Akozangwa likoli ko tam sous caméra. Combien de caméraman les journalistes va perdre ba matos là-bas. Oui oui. Mais j'ai compris que non, nata la fatigue na kati na mona que non, asa sur la population, que non, juste dans ça la population ma bête alors, il y a aucune mauvaise raison oh bango pe ba roya kam sous ko yinanga. Comment et là qu'on est ko sala que Kabila mona, ko tondi sa sécurité ko dépenser mais parce que avec que non, nazo maltraiter peuple oyo. Alors il y a une forte raison il faut na zapper la sécurité ya nini ya makasi. Mais tout le monde rango, tout est-ce qu'il peut te seulement qui a na bandala. Ndeko moko ya ndeko na biso ya journaliste. Aya simba même facile beaucoup boy. Fallait baluka tali à seki. Moi j'étais là présent. Maman, Kabila tell le Kabila. Nana simba tali boka Kabila boy. Oh, ba mso non eza mabe, eza ba risque pour na ye. Oyebi papa bana ye. Tala. Eza pasi omona bana wana ba bombela quelque soit li kamanga mabe. Donc, monsieur nous a posé que non Fati Asanini Aoumela. Oui, on le sait que non premier mandat au mandat, mon mandat mo mise en place. Azol gaba que non o azanani, o folunga, o akendebu, o azai, o azai. Ngai personnellement zo pesa 3 chances. On pesa donc 3 mandats. Mandat o liboso, asano makambo asali consultation ayoki bana mboka nyonso. Ayoki Jean-Pierre Bemba, ayoki papa biso Mosengo Passine, ayoki bande ko na biso ya ba église ba confession religieuse nyonso. Ayoki bango asolo na ayoki imaginez asolo tina ba théâtre. Ba journaliste pe j'ai compris na na non. Quand on a une consultation nationale. Avec une consultation de haut cadre, non, consultation nationale. Donc, quand c'est avocat, maman a dit que maman a dit que maman a dit que maman biso to nito sala papa to nito sala boto nito sala po kimia kota papa sala akoyoka. C'est un président très souriant, aseka kaka. Baba muta aseka mengi ke ba faut se méfier na mutu wana. Quand c'est tout kangelongi de to mona na régime Kabila mutu ka boy non. Mutu aseka mengi aza très malin. Boy bi a aseka mutu bana aloba nini. Yango to monde en tout cas moi personnellement je salue acte au chef d'état sali akoyoka bana mboka. Na koyoka nde esala baba mukonza mboka ya kanyama litoi moko te abanda ko lia minga ko ta FCC il faut ta l'intérêt na yo il faut ta l'intérêt famille na yo il faut ta la ayoki bango comprendre bango baba mabe na yo kasiko peuple langa peuple abini papa biso ama ezaka te pour ezala te papa biso banzala transport ezala te papa boyebo ayoki bon na yo ki bino nyonso ndeko FCC boya boza peka bana mboka to sangana bino bana mboka to sanini to créer eloko moko par rapport à koyoka na ba o bazan ezala ba politique na ba o bazan non politique na ba o koyoka baza bata politique asangani bon biso nyonso na suka toyoki boye je ne pense pas que après consultation mambo na média bon après consultation to sola ki to loba non ako sono ba to bazan bango coalition voilà
na période il y a consultation, tu solide, alors moi, tant que chef de l'État, parce que j'ai le devoir d'assumer les bons fonctionnements il y a Mboka. On a décidé boyer. Bon, moi, tout ça, ceux qui vont il a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir, il a le prérogative, il a le garant de la nation. Il peut se décider que non, voilà. Alors, il y a une technique qui est la bonne. Souci majeur au Tigre, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. À dissoudre le Parlement pour. Ah, déjà, et ça me continue au boulot. Moi, je en tout cas que je salue. A même une majorité na ye na ngambu ya Fachi. Il a compris que notre on a beau servir le pays l'instance ya mabe. Il est temps que tout s'aligne derrière Moutou. Fachi ça na mbongo na minto Fachi ça na mbongo pesa mo na mboka bati luke boté. Mais ça na vision politique on change c'est déjà sénateur bati luke bo vision accompagne notre il faut tout s'aligner na sima Moutou oyo. Tout ça réussit aux imbongo mais na sota mon nzeo maka peuple azolela kaka papa kaba mais pour ninte to koma niveau au la peta mususu peuple ka mbote ah mo konza moka to monio pourquoi pas to ko peuple mo abongo est-ce que tu penses que awa na ba ezatana bangola awa awa kaka na ba France awa ce que Manuel Makazo le kaba maka pour basenga kaka ba bon je ne pense pas bino diaspora nous je ne pense pas que non biso comment so monika ministre azoleka surtout quand vous êtes un député quand on a venu na bino kaka bou esili non c'est quoi pourquoi régime ya Kabila mtu ba inclika biso eloko wana facile elo aye pona ko facile de complexer ba congolais facile de complexer biso que non député saka molobeli na yo ye mtu ko novembre kuna pona ko légiférer ba voir ko voter ba voir oyo ya kuna intérêt na yo mais auparavant mtu ça député to mona vu na biso simba mne beaucoup non biso ne to pesa bango ndingisa biso ne to pesa bango mandat ba vanda wana pour voter loi oyo et ça pona intérêt ya biso peuple pour l'intérêt et avancement ya mboka na biso kasi avoka. OK, voilà, merci mon mboka je faire tout le bien non likambu ya union sacrée pas bande ko ba bengi ba bi o meka un peu ko yimbole la bango loka na zape na analyste awa na ba ki na ko meka non peu ko yebiso ko ba bengi nga nde ba bina lo ba na tout non union sacrée ezani problème ni eza ko se passer pour ba zu ba vertige pour la likambu ya bon union sacrée ezana ngote ko ba terme mo de to monaka awa ba bimeso soki ba trioika soki ba tricana soki pa mona mboka matata mpono ka pona ko ko yiba deniers publics ko kina ona ko tunga ba université monene na Kindu kuna union sacrée ezana ka ndeto monaka gouvernement ya cohésion nationale ezaka ko sansanté monaka gouvernement ya 1+4 to vande sika mo to sangani to yoka to monaka dialogue salemi mon dialogue wana to zandeko oyo ndeto monaka na ba to okuti tangu susu bazana ba sensé pe ko to poids politique moto ya ko ba ministre ba Pierre Lisanga Bonganga au monde et puis azali pamba oyo a téléméki consultation nationale facha ba que je vais consulter ba to bazana ba poids politique neti Lisanga Bonganga au côté ma consultation ozana poids politique nini yo moko nanu ozana nu aba kana facha za ye moko azana nu crise les facile et les grands problèmes parce que yeni moko za créer mais yo Lisanga Bonganga so ba benga excellence parce que au bimaka na gouvernement il y a crise surtout quand on taxer fatigue non c'est lui-même qui est la crise na but c'est que se contredire Kasi Avoka donc consultation cohésion nationale et ça on kaka Lisanga kaka to vendre ce que to solo ce qui peut ressentir comme ça gouvernement il y a cohésion nationale to resangana to komisa no ko vendre ce que moko ko solo afin que biso tous à consensus mon côté que non voilà tout ça là boye surtout les canaux dissolution assemblée nationale surtout les canaux na étape où ici ngam ko ndamuka pour Amerika parce qu'il a tout a déclaré que non avant pendant 2 ans ou a déclaré que non oui crise est allée au monde crise est allée donc vendre consultation nationale après ko solo si y aurait aussi possibilité de tout un certain gouvernement peut il y a cohésion nationale tout ça gouvernement union sacrée union sacrée mais ça bande ko bavandi ba solo union sacrée ça union biso to vandi to solo les ça to bimisi conclusion moko o ezala bénéfique pona mboka na biso au moins ça te non to bimisi loko mo ezala avantage pona ko protéger au FCC pona ko protéger ba accord yes non facha compris que non il faut to sangana ensemble pour avoir un gouvernement de cohésion nationale d'union sacrée ce que le o bavandi ba solo que non fati comme sous a réussi parce qu'il a tous ses prérogatives là en tant que chef d'État il y a quoi il sa gouvernement oyo gouvernement a conseillé on entend sur gouvernement il y a cohésion soit gouvernement sacré il y a union sacrée il gouvernement oyo issu il y a consultation moko bavandi ba solo na ba confession religieuse ba nyonso ba comédie ba nani ate mboka zo kende en tout cas crise za penza remarquable to kende na étape oyo to sala boy
même si y a lié alors ba kango ce qui peut senga no tam susu pe to bang de makambo so organiser pe élection tam susu na ministère intérieur eza pe possible à cause ça lango asali yango pe pokaka kimesa nini e kota na mbuka fateza mutu ko abimna parti mo ya ba socialiste il ne peut pas supporter comment la kino peuple a ko na tina niveau même lipa oyo lipa autant de ressources 200 francs 100 francs déjà au départ le lipa comme 300 francs imaginez lipa. Oh, non, le awa kaka na Congo Brazza awa ngala kina Brazza ça fait au moins 5 ans. Babilo comme sous auto tika kaka na ba prix wana ba 500 francs na ba 500 francs c'est pas. Si le ezala kaka na ba 500 francs c'est pas. Changer. Bilo comme sous kuta kande awa na Congo ezokatisa na Brazzaville kuna et puis ba oteka na prix moko au mutu. Oh, mais ndenge ni ko zouta na mboka na ba oteka na prix moko raisonnable. Pour permettre Congolais nyonso asa nini asa imprégner na eloko mais pourquoi eloko tango ya pas na biso awa? Tala lelo awa na ngai ba ke no ba port illégaux za la mboka oyo. Non, non, voilà, il y a un port oyo et comment il y a battu. Babomela biso bukanga lonzo. Bazo ba machine wana ba nini ba tracteur ba kina ko tsanga ba canot rapide ba ba or bon na bango. Est-ce que natanga kabe na ko telema est-ce que IGF natanga kabe na ko exister? Nana ibaka mission IGF. Nana ibaka non IGF ezaka na mboka oyo. Mais avec l'avènement on a compris que non inspection générale de contrôle des finances c'est ça nini ezalaka. Ezaba to balanda bazo ko nana yebaka ngo kezalaka. Que ba ODEP pone ezalaka nana yeba kenza office olandaka ba dépenses publiques nana yeba kezalaka oh nakezaki katia ene comme moi marché mozoana combien 10 000 par nangezani yo zo 2 000 lekisa ngo bu eleki ozimbo tina sak no obimi bureau vanda kaza bureau ya l'état au sein étant qu'agent à l'état mais ozo mbongo ozaki décision kota na caisse ya l'état o tiango na sak na okelonda ko seli ba besoin na le lotal qui chasse de comment inonder na ba immeuble. Mais immeuble on côté na oh ya azalaka na ni bourgmestre ya azaki membre influent ya PPR azaki membre non na période ya Fati a décomplexé biso tout ça va complexité ozoza ministre au sala musoni ka tant que ministre ozoza député ozoza mbongo na okotonga ndako na yo par rapport ya salaire oyo za destiné par rapport à musoni oyo zozuela oui et là surtout non député moko boyo ana ba 10 bureaux 15 bureaux moi député un simple député azana ba 15 bureaux azana ba 15 yebi sanga siko voilà comment ko yotendenga député analyse non toujours solo la te ezama kamba mboka kasi tu sais ceux qui biso te défendre maman ceux qui biso te défendre mboka na biso te jamais komona un Rwanda ko ya ko vanda awa a déclarer to moni awa nani Nyarugu ceux qui Nyaruke bukuma mambade o ki déclaration sali pona minembo na biso abika non ceux que sengi pe to kufa maman na mboka na biso. Est-ce que ce qu'on a la place à Outaki, au lieu de placement au lieu au milieu boti, il y a un peu de pouvoir, on peut non. Ce que c'est à la Koufa pour le Congo, mais voilà, nous sommes dans quel pays? Ce que nous sommes en tout intérêt à côté de ma Koulouba, qu'on défend dans Boka. Nous avons que le Congo comme patrimoine, maman. Nous avons un hasard, nous avons un hasard que nous avons un Congo Kassa. Au moins, nous avons un peu d'Angola, nous avons un Brazza, mais tant nous avons un Tindio Botama, ah, on a Congo, c'est parce que aïe, baki pourquoi? Tant nous sommes dans un micro, on peut changer pour donner. C'est pas en fait que nous Félix Tshisekedi Botama awa na Congo. Ozomona avec nous asa mutu mozana incorruptible. Il faut ende azala infiltrer FCC pour na batu ba policiers nyoso ba leki oyo na bisayo. Bana supu ya moto ya kabili kanga ba na mungongo. Moye baloba ezate. Supu ezikite ba mungongo awa misuba na biso ba fimbu awa ba kota kuna fimbu kenda. Bazi fimbu bwaki bangando bazana na mboka Zakari. Na ebite bwaki fimbu na mnoka ya bangando bazana kinga kasi kuna. Fimbu na ebete moko. Ba c'est osoba fimbu au combien? O wala soba fimbu ngo 2000. Bon, zwa 2000 yango. Ko soba fimbu mususu. Est-ce akosoba su fimbu ya aussi na parlement? Non. Ah, osoba su fimbu te. La bande na tonganda kunanga. Avec Fati fini makamona ba intérêt personnel. Oui. Fati a lutter ce qu'on a intérêt collectif. Voilà pourquoi habite tout ça nini union sacrée. Consultation nationale. A utiliser ba momo ko ezana ngo simple. Au maintenant patrie ezana na intérêt nango avant tout. Parce que bango ta wazo ka pouvoir. Ezana ko défendre intégrité nationale maman. Ezana ko défendre intégrité familiale. Non. To défendre ba frontière na biso, to défendre social ba peuple na biso, to défendre sécurité na biso. Lelo oyo makambo Fati moni. Bamso bino ezaki kamengo za la priorité za non va faire minembo mais sécurité ko tandeli soki no awa na sur le plan administratif makambo zo simba te parce que ba commanditaire va faire ba minembo wana ba est bazara awa bazape na gouvernement il faut tout ça to déboulonner non bango ba longwana si faut mettre quoi ça parlement to quoi ça gouvernement ba kweya tanga singa la mpia ko maman na somba combien 200 000 minduke ke na est a osala ngote
ozomona mais aussi ntaka aozana pouvoir aussi ntaka aozana gouvernement aoyiba mama awana kaka kokende ko nourrir ko kolisa guerre wa mais tango ko déboulonner ye amana na sikaka na mbongo kaka osomba ta musu chemise eso ozana mbongo alunga soza courage ko somba ta musu mundu patinda bako bunza bandeko na biso minembo kuna to mutu mama somba je vous dis Katia Voka c'est presque chaque jour que maman moko na goma zo ganga pardon ko sala nga mabete c'est presque chaque jour moi na moko na goma kuna zola ko bomelanga papa te ko boma mama te c'est presque chaque jour moi na moko kizo kitwa masasa bandai ko lia ati ko lia bate papa zap maman za c'est presque chaque jour je dis que non il y a des jeunes filles comme vous oh azo lela que non ah le na bota moi na zanga tata il y a des jeunes filles comme vous oh lelo avana tabo ah le bakanya na sida na sikala ko bimana mutu te na volonté na ngai moko tout ça to ganga ka to vanda ka kimia pourquoi que surtout kena ngata ko za $300,000 na chip maman $300,000 oui et aussi là lelo on a connu les familles les tout puissants les grands Manitou Mobutu qui parle de Mobutu aujourd'hui personne na beta tali so ta ya idemo so qui parti politique Mobutu na beta liso na yango so qui MP na beta liso Mobutu awa ozomona donc yango à cette occasion on a profité au singa ndeko Kabila to comme ça ndeko ko a diriger pe mboka na biso tango okende yo moko ebele bavanda baotala Mobutu aleka na avion boye tango akufa na Maroc ba travailler na Mobutu batala Mobutu aleki na avion batika ba travailler na musée kei batali na mausolée ba travailler na Kabila okende ba otalo ndengo okende na avion ba otika la ba travailler ta mususu na Fati. Alors, pour nous combattre la paix, histoire na yo, et bunga te. Zong sa mutema. Ma personne statut oyo, ils ont garantir yo vie, sénateur à vie. Mais au coup se contenter quand on a sénateur à vie. Maman, sénateur à vie. Donc au tika la bongo na ba molimo ba pesa ba 600 combien de millions car yo nde ozwaka. Ba misu batanga ba classe ka pour za ba chemin ba papier ba mpuku balia. Yo mo ba pesa yango otanga na yo te. Elongo moko te osoufa te tamusu 5 ans bamusu to soufa oyo mais aussi yango quand même vanda na yo contemplaka ba zone yo sana kingaka awa jardin botanique ekufa kuno koma sorte nyonso ya banzete jardin zoologique na biso awa ekufa kuno koma ba sorte nyonso ba nyama oto mona ka kutu te awa na cité c'est contenter nango vanda beta no tani tendo na omelaka no champagne tika Fati a gérer mboka le Congo c'est pour les Congolais. Le Congo, c'est pour les Congolais. Ok, merci moi Mboka Tozo Kende na kochité déjà pour na mon émission le moi chaud. Demain déjà c'est l'arrivée de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi to yeba ki kako ya sur ce Kinshasa te. Moïse Katumbi a reçu na Lubumbashi. Lobby déjà Moïse Katumbi a zoya awa. To vandino à tout à l'heure aux hommes nande bande ko bazo tambola pe bazo panza sango pona arriver à Moïse Katumbi lobby o mokonza Mboka bensi pour la consultation. Na éviter je faire place sur nos kolobani. Na kolobaka merci Fati. Na kolobaka merci Fati. Parce que bato auto monaka bazalaka le plus problématique. Bato auto mso ko motala ka Congo ka na TV na poto. Lelo opa yape atombo yape mabele ya Congo abeza pe mabele ya Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Fati où il a changé ma donne. On ne peut que dire merci Fati. On ne peut que dire, yo quand c'est tango lelo oyo, mon Mboka musicien na biso nani, papa biso comme ça Kenya on dirait seconde patrie na ye. Nani o munene wana. O ba chauffeur comme ça chauffeur na ye. Nani Defao. Ve la biso Defao. Lui quand c'est mutmet Defao c'est que non, Fati on ça eloroté, Defao à côté là. Aïe, on a son allié sur Pondu, na mafuta, na Congo, c'est grâce à Fati. Si on a la zone qu'on a allié sur Lip, c'est grâce à Fati. Oh, à mon ango kala, pendant ce qui plus de 18 ans, Kima Congo. Le soir Moïse Katumbi. T'as tout fait dans le temps la balabande, bat drapeau les autres peuples, bat yamba lobby. Et c'est un motif, maman n'a pas cassé avocat. C'est pour dire quoi? La liberté est maintenant effective dans le Congo. Au niveau tellement, liberté na yo wana et salonde ba zelte, ya ko finga te, ya ko sala atteinte te. Liberté na yo sala loko oyo, eza garantie par rapport à la constitution. Oza na droit ko postuler. Et le rappel au professeur Senga Mokonza Mboka, tabi ka na mingi te auto ke élection. Aluka ko service ma ba sai wana. Ba sai électoral wana foza na ba sai. Yango nezo bo mabalo. Bo biso sona posa to postuler, poto sunga pe Mokonza Mboka azo pe majorité wana.
Kabila diembela ka côté majorité wana kaka mbongo zoka ne mabe mais nous bozaka compte fatia ngakitsa akitsa alongola makambo kufutsa bambongo minerve ata gratuité bino bokeka contre bazaka pour mabe malamu ezate une majorité au bosala bokenda constitution majorité mo pona ko soutenir kaka mabe donc constitution majorité mo pona ko soutenir kaka mabe nous sommes dans quel pays tant on comme déjà homme public maman un homme d'état ça différent homme public donc on devient un homme d'état tu es au service de l'état l'état mutaso fout dans personne d'accord l'état mutaso personne mutuka wana l'état mutaso sakelo oko malona ba 15 basi mais faut appeler le service ya mutu ngo maman les ba 15 mais pour toi on bazala to kutana mona ba terrain au moins quand on a vie privée ba ozo mona député aela ba boaka député oh maman tout ça mboka nini bon biso nous to sepela to ko zela arrivé à moi mboka Moïse Katumbi depuis que non il pas zappé un grand homme politique à mboka na biso Fatia zappé la poste koyoka c'est important et surtout na ba moment ya corona tout aux en ba quarantaine na sunga pe na Fatia aza pina na poste koyoka bato bongo asangisa Fati aza tala ne ba ko wana infiltré oh Fatia aza sikoyo géniteur va infiltré yam ta bota ba infiltré so mona kawana. Imaginez, Fati a Fati ateki mboka ake collaborer ba Rwandais. Non, au moins ennemi na yo pour comprendre il faut zana ye. Oh Fati ça très oui, Fati ça très pour na Kabila. Fati mutuni faut bien Fati très na miso faut za Kabila. On comprend aya kotinga timbeli ba plan na ngayo so babila ngasa mboka na bango aka dévoiler nga. Fati de fois nani Kabila de fois te Fati de très. Mais biso wa Congo photo benga nani les plus grands infiltrés du monde. To tindi netinga akene pa infiltrer comprendre que na bato yo ba sous dans ma capacité. Ah lelo moi mboka bati luku ba ina ngamba Fati. Tu penses que ce que l'élection ça l'emi ba mi tout na sora Kabila ezali après 2023. La sénateur peut baser belé ba ina ngambo. Yebisanga. To ba mi tout na sora to mona ki présence de Jean-Marc Kaboun na 3e congrès ya FDC. To mona ki yango to mona bato mo ba no te. Makambo ezali. Fati le plus grand infiltré. Moutonyo Sangoyaka, oh boy, Totinda Robocop, Fati. Taka Rambo, il y a des John Ramboté. Akenda côté infiltré, bika, côté batara babinson, côté bazala boy. Ce que ça libre, plan B, la bango zala boy. Oh, nous sommes majoritaires. C'est une consultation. Mes messages quand il y a 7 minutes. Écoute, ça va retrouver pourquoi. En tout cas, Fati m'a beaucoup ça refumama. Moi, n'a beaucoup tout le monde qui déjà bemba alika qui ba solo là qui, abi autre solo na ye, to solo na ye, abi Tozak bisonyo so prêt pour un dialogue où est Israël Karaba congolais. En tout cas, moi quand d'azo résister. Nani? Martin Fayou. Nani? Martin Fayou. Ah comprendre si mal. Ah surtout quand tika contre. Ah surtout quand ah kama Kabila ya consultation. Alors quand ça so Kabila c'est consultation ba solo lia te Kabila pandémie bon voilà to tiki maman c'est que ndenga kama konza mbuka. Si oya soka. Ya politique ya diembeli. Si ko zela bemba za mutani. Il y a la Moukas. A eu consultation a été. Moïse Kout nani Fayou le Kout nani nga personnellement. Comment Fayou le matin ma casque na ba élection ta ba ba corps à Genève. Te entre nous, yo ebaka nani Martin Fayou. Yo ebaka que parti mo zala mboko comment on les a décidé. O ebaka que parti mo pe zala mboko comment on les a décidé eba. Décider la question noni. Définition Kout eba non te. Ce qui les enseignants ce qui yambi. Eh ben ni Kout te. Yekuta sepela akende akuta tana mokonza mboka ba yo kaye akata azota mo base pour yatira les gars nani politicien ya base akende taba ma Fayou pa yake esa ta mo base. OK, tozo chuter déjà na mon. Non déjà les plus grands représentants les plus grands représentants ya la muka on a likambu ya na bembaza wana to ça ce qu'on a comme Mike Mukeba pour to mona ki fait munene pe ko sepela na bande ko deux personnes invité qui te invité akende ko s'adhérer na partie deux personnes ou soit a bengisa ki bon car étant que ba frère ba mela ba solo là. Bon, exact que tala dans les Fati les plus grands infiltrés tika a comme tala boni elle a tala belé bazo ya vraiment o nga pe na lo parce qu'on a part na nga belé ba komona na mokonza mboka pour na kaka ba intérêt ba pesa ba chance na ba 2023 ba zo ba poste maman toki na ono na angle lobi wana
bah il tamsou pas que non tamsou ce qui peut gouvernement il y a concertation nationale ça il y a union sacrée salemi à aux postes maman ce qui coûte Kabila oh et biso to taxa que non les plus grands malins les lo oyo facha déjouer bongo mukebai bongo soki nani maman Fati azamona mukonga koba est-ce que mukolo papa biso tient akufaka oyebita musolo ni basalaka na butuana tamso zana mo singa mo ndola taluketu balongola ma batikela ngo Fati tala attention ba ba intention ba ba intérêt ba nini Fati ako déjouer bango a déjouer kutu mutu azana force azana mbongo a déjouer kutu mutu azana ba soldat bonka bango na bango ba civil même bakutu suffit un grand militaire à comprendre à s'aligner la sima ya Fati bon était ba Martin Fayulu ba to boya te baya Fati a constitué bloc pour a conserver pe majorité wala o gelobe senga que non Fati pe boa telemi pe tala ba benga ke ranger pamba te na moni ya Mike Mukeba yo sauter koto na Mike Mukeba les ama bete soka comprendre vision que non tata mo konza mboka za posa to tsaima boko aoya les ama bete pour le que ça qui peut force sa Kabila ezaka ni ba des hommes massifs na kati ya PPRD na ba plateforme na bango belé yango ça qui Kabila le o akoma les tout puissant les grands manito mona ba jani mabunda ke kuna ba pese $300,000 na moni o mona ba soit disant éminent professeur to yebaka professeur mais alors que ne fou kamela mutu tam soza ku data diplômé. En tout cas c'est vraiment très déplorable et ça m'a bête moi na mboka Mike Mukeba ça s'aligner derrière chef d'État so écoute les sénateurs Bati Lukebo à comprendre qu'il faut qu'on s'aligne derrière Félix Antoine Tshisekedi sur ba banane. Donc, ok, en tout cas merci beaucoup à Jeffer, analyste. Donc, dans l'émission où il est qui vraiment on a dit que analyser ba makamusu au ba pe ba comprendre qui était ba yo qui peut biso ba Rolanda on peut ba za suivi pour na Rolanda pe ba pesa mato quelques salutations là ba tout ba landi yo. Merci beaucoup. Mot de la fin pour ba journaliste ya télé 50 peut déjà ba kinet biso ba YouTube. Tokende. Fati c'est un papa yamba biso. Yamba biso Fati c'est un accro ya réseaux sociaux azamwa na poto ayebi. Pour te capter visibilité ma casse mais ayebi. Obonga ta na benga grand infiltre na benga na ta musu ba comprendre terme wana te. Omoni pour comprendre adversaire na yo il faut zana yé pour yeba yé. So yebi o élaborer plan d'attaque, il y a contre-attaque pour la défense, na ya repli. Omona Fati attaquer bango à côté à comprendre yango moni à replier siko a créer ce que ba bengi bloc omona tina bengi grand infiltré bozo na ma bête pour combattre ennemi na yo pour yeba yé bien il faut zalana yé o ba ka ça zalana muté ma bête mais alinga pas cette impression de muté ma bête non Fati comprendre que non Kabila en soi à l'autre côté omona yango moni il fallait que ça la ka bongo ba kika na coalition pour comprendre bango pour on a connu des grands politiciens, Jean-Pierre même Bazala armé, Babounina Kabila ti akosuka na CPI. Omona, basali awa bubu na papa biso tient c'est di butu na papa ki okufa. Mais yemo ko mwana. Il faut appeler la stratégie mo soutenir na infiltrer bango. Na comprendre on est ça la force na bango. Tant que comprendre force na bango asali repli, message à 7 minutes, bouleversement, to ko bien na 15e réunion na Kingakati, ba ça retraite moko. Donc, merci beaucoup notre Bolandinga. Sur la bengi Fati, les plus grands infiltrés, vous comprenez que c'est par rapport à la technique où il y a sali, à contourner bango, à continuer à carte bango, pas comprendre bango. Il y a un moment le oyo, fruana y a infiltration et puis c'est le consultation nationale moni, batomine o bakata msuko ya susukini abate bakomi ko yapona ko yokape, ko pesa pe dina bango tata mukonzambuka. Ezaki abilo bongo de Jeffer mikote grand merci na yokati yapona honneur au pesinga. Merci na administrateur nyonso ya chaîne o tendeka mais sérifin que so mena papi keni. Merci à l'équipe technique Mobimalamona c'est ma caméra Junior Mboui et ezaki abino de Jeffer mikote likinga na Facebook Jeffer mikote to obenga na plus de 143 85 11 34 717 plus de 143 87 11 34 717. Tout ça pour défendre Mboka mais surtout défendre ngote jamais un Rwandais pour vendre awa. Merci Kassia. Ok, voilà, merci aussi à toi Jeffer. Merci Nabatutu Bozi. Occasion à Kolanda émission. Bon, continuez toujours à consommer, pour s'abonner, vraiment, et ça la bien. Merci à Junior Mbouidon, la caméra. Merci à Mike, l'équipe technique. Et merci aussi à maman Alomé, tout, maman Alomé, au Basoutenaranga, vraiment. Tout le monde à la prochaine émission.